Bonjour Banana Nzambe, bonjour peuple de Dieu, partout vous en êtes na moi kolanda ngai. Ngai susu mwana musana tata Nzambe. Na ye na lelo tozali le 4 janvier 2023. Bonne année na Banana Nzambe nyonso tout place bokolanda ngai. Bonne année na bino nyonso tout ba abonné. Bonne année na bino nyonso tout bokoba kokota la chaîne opona mokona liboso pona mbana liboso. Bonne année na bino nyonso tout tikete molimo na Nzamba kila likolo na se e batela biso e bomba bino e batela bino. Esengo lisusu na bino ba na Nzambe komona nga na bandako na bino. Esengo lisusu koyeba koyamba nga na kati na ba telefone na bino, ba télévision na bino, na ba chaîne na bino, na ba bureau na bino, na ba chambre na bandako na bino. Merci tikete Nzambe na lola abatela bino na biki Nzamba abateli moko na biso potito kota lelo. Bonne année tikete année oyo ezala année moko ya kitoko malamu, année ya kimia pona bino malgré kozala année moko ya matata pona bato mususu me bino ba na Nzambe obondimela Yesu Kristo Masia mokonzi na biso obondimela Père éternel des armées Nzambe ana ko batela bino ko protéger bino suki moko te ya mutu na bino kolongwa pe kokima ekozala nyonso tout complet na kombo na Yesu Kristo Masia bolamu na Nzambe batela bino protection divine de Dieu et batela bino na mabota na bino. Bonne année na bino nyonso tout ikowuti epai na ngai mama Elijah Nathalie. Bonne année. Lelo na Yesu ko kababolamu na Nzambe avana kababolamu otikete na bondela tata Nzambe na pesi o merci kembo nyonso lokoma Saint Jésus ngepano Père éternel. Natiki moma ona maboko no Nzambe pona ko partager loba o pesi na ngai ba message o pesi na ngai pona ko kabwana bana nayo Yesu Kristo Masia azala na ngai zo contrôle o esika zo pe contrôle ya place mutu moko na moko la message o Saint-Esprit o loba ngana lobate. Merci Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit tikete bolingo no Nzambe o ebatelaka ebatela mwana moko na moko place bazomba ko tala vidéo o pe batela ngai mwana musala nayo. Merci Père éternel des armées. Amen. Bonjour lisusu bana Nzambe, bonne année lisusu bana Nzambe. Na ye lelo ko kabana bino susu bolamu na tata Nzambe. Nzambe na za continue ko sala biso bolamu ya lelo ezali nini? Bolamu ya lelo ezali ete nazo kende directement na ba message nazwaki nazana ba message ebele na tele makale ya molimo epesa nga permission na ko partager na bino. Na ko sala mo ba video lelo mo mingi nazali ko partager na bino bolamu ya lelo. Bolamu moko on a zwaki yango ezali le 24 décembre 2022. Message on a le 24 décembre 2022. Molimo na Nzambe lobi na ngai bo. La voix me dit ceci. Molimo na Nzambe lobi na nga na lingala. Libala ezalaka eloko ya mukiete. Libala ezalaka eloko ya mukiete. Wana molimo elobi na nga bongo na lamuki na komi. Message on a le 24 décembre 2022. Sikoyo kolakisa nini eloko nini Nzamba lobi na nga na yebisa yo na ngai Nzamba lobi na yebisa bana na Nzambe peuple de Dieu libala ezalaka eloko ya mukiete na ba o basi bavandi na kati na libala na ba o nanu babali te na baleki baza na sima na ngai baleki bilenge bana to ali kobota pe bilenge baza na sima na ngai na sima age na ngai pe na ba o baza liboso na ngai pe nanu babali te pe ba o déjà baza na place ya kobala basi babali Nzamba lobi na koyebisa bino libala ezalaka eloko ya mukiete libala ezalaka eloko ya mukiete le 24 décembre 2022 elinko lobela biso nini basakana na libala te avant zo engagement ya kobala avant yo ndeko mobali message o ezali pona biso bana mibali pe pona bana basi ezali pona corps de Christ nyonso tu ezali kaka pona basi te ezali pona mibali te ezali pona mutu nyonso tu o ezali kolengela pona kobala ezali pona mutu nyonso tu so vana kati na libala ezali pona mutu nyonso tu o ezali kokanisa keno na futur okobala ezali pona bana o biso tali kobota na sima bakoya kobala pe un jour message o Nzamba lobi na ngai na bino libala ezalaka eloko ezali eloko ya mukete libala ezali eloko ya mutuya libala ezali eloko ya mutuya liboso na Nzambe libala ezali eloko ya munene liboso na Nzambe basakanaka na libala te libala ezali département moko ya munene ezali département moko ya munene na kati kuna ezali na ba chambre ya makambu ebele na kati na libala libala ezali lokwa na benga ngo château libala ezali château libala ezali ndako Lero yozo ozali kozwa engagement kobala kende kotuna Nzambe lero ozali ko préparer pona kobala kende kotuna Nzambe botuna pe ba para ba pesa bino conseil surtout kotuna volonté ya Nzambe mutu oyo lingi kobala
mutu oyo linko sangana naye to tunaka volonté nzambe nzambe alobi na ngana yo libala bolanda nga malamu nazali kokende nango muke libala ezalaka eloko ya muke te libala ezali eloko ya munene basakanaka na libala te libala ebomaka pe libala ebikisaka Len nazali koyebisa bino bo molimo bandi ko expliquer ngai libala ezali lokola château ya munene ndenge molimo expliquer nga makam na ndenge na libala ezali lokola château na kati na château tozali na ba département ndenge na ndenge bien na lolenge mtusa kolobela na kati na château tozali na ba chambre différent na kati na ba château tout comme na kati na libala tozali na ba chambre différent na kati na ndako ya libala awa yo bali mwana mwasi bien awa yo bali mwana mobali. Il faut que vous entretenir ba chambre moko na moko. Ba chambre wane la kisinini. Ba chambre one zali biloko o zali koleka na kati na libala na yo na mwasi na yo. Nazali ko répéter. Libala ezali lokola château ezali na ba chambre belé. Pe na kati na libala wana. Il faut que vous tala tout un problème, problème moko na moko et pas ya mobali tout comme pe et pas ya mwasi. Mwasi ko ko encadrer mobali bien ko supporter mobali na kati ya makambo moko na moko. Moi, il faut que supporter mobile financièrement. Moi, il faut que supporter mobile matériellement. Moi, il faut que supporter mobile intelligemment. Moi, il faut que téléphoner mobile spirituellement. Moi, il faut que supporter mobile moralement. Moi, il faut que supporter mobile naba aspect surtout. Tout comme peut bande qu'on a vu ça mobile. Mobile chambre zali na ba département belé. Mobile, il faut que supporter moi sinon financièrement. Mobile, il faut que supporter moi sinon matériellement. Mobile, il faut que supporter moi sinon intelligemment. Mobile, il faut que supporter moi sinon moralement. Mobile, il faut que supporter moi sinon physiquement. Mobile, il faut que supporter moi sinon intelligemment. Na makambu nyoso to ele kanakat ne bele. Wane zali libala. Soko yebi ke yoko ko supporter mobile na makambu na nyoso tete. Koza na presse ko kenoko so ba engagement ko taliba parce que ebomaka. Il faut moi si koza na mutema munene kwa ko supporter mobile na yo. Moi si oyeba kotika lokuta. Mobile po yeba kotika lokuta. Botamba na bo solo bino mibale. Na kati na libala, il faut koyeba ko sukola ka, il faut koyeba ko komba ka mikolonio surtout ba salité zali na ba chambre différent. Ba salité on ezali ba problème auto zali kokota na kati banda ka mabala. Po te bo vanda malamu na kati na libala na bino, po te bo continuer malamu na kati na libala na bino. Libala eza ba saka na kana ngote. Soko zali ko préparer bien zali ko komba kaka chambre moko exemple, yo komba kaka makambo ya salon, obongisa kaka salon. Ba chambre kota kate, cuisine kota kate, ce sont les problèmes auto kuta na kati na libala. Nazali ko lobango na langage ande mulimo expliquer po te to comprendre ngana to comprendre bien. Na kati na libala ezali na ba chambre belé to komba kaka salon te na kati na libala to komba ka ba chambre to komba ka ba couloir to komba ka ba coin bandako to komba ka toilette to komba ka ba magasin to komba ka ba dépôt na kati na libala na ndako libala to zaka pe na ba dépôt ezali ba makambo belé to za dépôt za ni place mutema o ekenda makambo to kuta na kati na libala to bomba na mutema ezali dépôt ça soki yo mobile ezali ko sukola ka pe dépôt ya mwasi. Moi si po sukola ka dépôt ya mobile ezali ko sukola ba chambre nyoso be ko komba ba chambre moi si po kota kana chambre moko ya spe moko na moko problème moko na moko na kati na libala po te malade ya te po te kufa ya te na boite liwa ezali po na biso nyoso to mais ba mawa subite comme ebele na kati na mabala ba malade comme ebele na kati na mabala. Pourquoi moi ça zali ko komba kaka salon komba ka cuisine te bien mobile zali ko komba kaka chambre atala ka ba problème mususu na kati na salon te atala ba problème mususu na cuisine te na couloir te boke lokuta na makambo ebele ba makambo ngo zelo kwani ba lokuta na kati mandako mabala honnêteté zate na kati ndako mabala mwasi na mobile vérité za ante bango mibali te lokuta na lokuta naki muyibi na bandako mabala libala wana et que ça n'a pas de problème toujours. Moi si ce que sangana mobali bino batu bokoya na sima na ngai ba ona le bozi ba engagement ko balate nzamba lobi libala ezala keloko mukete lero za ko konokota na kati na libala ko za na mutema ya munene. Moi si po sukola ka dépôt ya mobali, mobali ezali ko sukola ba chambre nyonso be ko komba ba chambre moi si po kota kana chambre moko ya spe moko na moko problème auto zali ko comprendre ngana to comprendre bien. Na kati na libala ezali ko sukola
naleki mutu moko te nali kosala musala oyo nzambe apesaka ngai mpe apesi ngai nakabwa na bino alobi libala ezali eloko ya moke te nali koyeba bamessage oyo mpo na bana oyo biso toboti mpo na baleki oyo baza na nsima na ngai bananu bakoti na baengagement wana te na baoyo basi bakoti baplace mosusu baza na bakokoso baza na verité te na kati na libala na bango baza na égoïsme ya bolingo baza na égoïsme ya kozala na vie sexuelle entre na bango bolimbisa ngai ekofungola baporte. Il y a des hommes bazalaka égoïstes na kati na bandako na mabala na bango. Sexuellement, il y a des femmes bazali ba égoïstes na kati bandako na mabala na bango sexuellement. Les bozali ko sala na kati intimité, bo sala nango avant bo sala makambo nyonso na kati libala na bino na ndako na bino, bo benga nzambe molio mosantu, bo sambela nzambe akosunga bino akokamba bino, pe ako révéler bino o bino boyebite. Boyeba ko sola kana vérité entre moi na mobali. Botika lokuta soki moi mobali bien moi so uta kile bakifunda lokuta na ba lufu kifunda be maboka lokuta na ba famille na bino bot lelo soki na kata ndako libala tika mabamboka makamnota mabe o bakifunda wakina bakitunga lokuta ya malokuta ya kimuyibi na famille na bino tika ngona libanda kome mangona ndako libanda ya libala te o yakina ba kifunda ya kimuyibi na famille na bino be ako finga ya kotonga po basi msusu bazaye mpoli koleka makasi kotika mafunda babiloko mabe na libanda avant yo tia makolo na kati na ndako libala pozo kende kuna te po komisa muninga moko esclavage nayo esclave nayo bolimbisa ngai ba mabala mingi ezali kobeba mibali misusu ba komisa bat na basi na bango ba esclave na bango basi misusu ba komisa mibali na bango ba esclave nazali kokena bino malembe ndenge mulimo ezali kososolisa ngai pe sosolisa kingai mutu moko te azali propriété privée ya mutu. Lero zali ko kena kati na libala bo sepela bino bali bo balana boyeba kotamba na honnêteté bo senga nzamba vanda na kati libala na bino na mariage na bino pote bo sepela parce que oyo awuti na éducation côté mususu na ba famille na bango mobali awuti na ngwe pa mususu mwasi awuti na ngwe pa mususu bo sangani bo komi mutu moko lero bo komi mutu moko yo kolinga yo moko zo musapi oyo otubaka na kati na misu na yo te. Basi bazali kotuba mibali bambeli na mitema mibali bali kotuba basi mbele mitema yango na mabali komi kokabwa na tongo midi pokwa libala ezeloko basakana kana ngote lero zali kokendo kokoti nzoto na kati na libala vino na kati na libala luka elongi na nzambe pote libala ezeloko moka malamu nzambe mutasala libala nzambe mutapesa biso libala ye mutakela libala alobaki la biso boke na kati na mokili bo bongisa bolimbisa ngai botondisa mokili. Pourquoi? Asepela ite mwasi azala ye mokote. Nzamba alalisaki Adam po tabimisa mwasi. Lere nzamba alalisaki Adam. Bino boyebi makamuri elekana kina nzambe na mwasi. Bino boyebi makamuri nzamba alobelaki mwasi na se ya pongi Adam kolala. Mutayebi yango ezate. Mwasi azali mystère. Bandeko mibali mwasi basi baza ba mystère. Bobolinga basi na bino botamba bango na vérité. Pe bino bandeko basi bolinga mibali na bino botamba na bango na vérité. Soko moni lika mobali asali zana mutema munene yako komba na shambo wana benga bosola na bolo ba vérité nzamba lobi libala ezeloko moka mukete soki yo moni ko kovana libala te ko bala te poke no boma mutema moto soko moni ke no za muta ko impoli tongo midi poko finga ka mobali eza malamu te o ezalaki bolamu na tata Nzambe apesaki ngai le 24 décembre 2022. Libala ezali loko mutuya, libala ezali loko munene, tosaka na libala te. Tosaka na libala te, dazali ko pesa message na baleki bali ko na sima, pe na ba o bazali ko préparer pour babala na babali te. Luka elongi na Nzambe. Oyo lingi basala ote ko sala ngo mwasi na yote. Yonde ko mwasi oyo lingi basala ote ko sala monde ko mobali te. Soko moni ke no vana kati na libala olingi mutu mo olingi mobali na ote vandisa yebisa mibali mingi balingi basi te me bakangi basi na kati d'esclavagisme alingi kotika epa kende te konyoko la na mulimo na nzoto na makamu nyonso to basi mususu bakangi mibali na bango na kati d'esclavagisme alingi mobali te malingi kolia kaka mbonga mobali akangi mobali ana sola na mwasi mususu te mazali ko moni sa epa na kati na ndako totika ba bilimo totika ba caractère wana totika makambo wana. Bien ozali ko ya na sima po to bala luka elongi na Nzambe Nzambe alobaka makambo nyonso epai na Nzambe loko moko te bombami bolo bate mama ila chazo ba makana ba Nzamba ebi makama bala libala koleka ngana biso bato parce que mutasala yango
nzambe mutakela biloko nyonso to nzambe mutasala makamno to na sena moyo eloko moko esikeza te na sena moyo ndenge bible ezali koloba na biso nzambe alobi tosaka na libala te libala ebomaka libala ebongisaka soki bovandi malamu na kati na libala na bino te na kati na lokuta na hypocrisie na okende mobala soki ko tromper mwasi libanda be mwasi soki ndo tromper mobali na libanda bobanda komona ba maladi wana soki ezwi bino te ebanda kozwa bana oyo bino bozobota kimia kozala na kati na ndako te bokozalaka na kimia te eloko moko te marché bien na kati na ndako na bino peut-être bozali komona ezo marché physiquement mais na mulimo bozala kokufa mabala mingi batu mingi baza deja kokufa na kati na ndako mabala mais bazali kotambola mulimo ezali deja kokufa ezozala kaka nini nzoto ekufa nini ba problème bakuta na kati mabala bandeko basi mi basi bakufi na kati baza na solitude na kati banda kwa mabala bandeko bibali baza na solitude na kati banda kwa mabala a préférer voir na musala que soka ke na ndako mama banda kofinga mwasi banda kofinga donc kofinga mutu le kwa yakelaki mutu moko te azana droit kofinga mutu obanda ko sosola mwana mobala batu banana mutu tina makolo mutu moko te akela mutu yo kofinga ekela manzambe pona nini leri yo finga ka ofinga ka ekela ofinga ka nzambe mutakela tout comme yo pe mobala ofinga ka mwasi no banda tongo ti butu obandi ko sosola mwasi na mutu tina makolo ofinga ka mwasi wana to finga ka nzambe parce que nzambe le bina kati na bible na keli bino na image na ngai ayo ezali ko finga image ya nzambe ezalaka préparer na jugement ya nzambe abino bo finga kabana na nzambe bozala préparer na jugement ya nzambe parce que jugement wana tata ko zala te bafuta ka mbongo na kopi te pote liboso na nzambe nzambe Alexa nzambe ko juger mutu nyoso ezala ngai ona temi na liboso na bino nzambe azali nzambe na jugement na ngai nzambe ko juger biso ni otuna makamto vivre na sena moyo pe na auto sali to tukaki mutema na nzambe biso ni to koleka na jugement bande ko bolimbisa ngai nzamba lobi na biso libala ezali eloko mukete to respecter libala to lingali libala soki bovandi malamu na vérité boko sepa na bolamu na libala pe ba misana bino to nyoso to bino boko sala ekozala successful eke liboso boti nzambe na kata santa libala na bino bolukelongi na nzambe ozalaki bolamu tata nzamba pesa kinga pona libala libala ezalaka eloko mukete boko mona pe bana bino bakozana santé ya malamu malade kozala te ni yo ni tata mama bokozala pena na kima bokozala prospérité ngo ezala kaka matériel te pe ya mulimo o ezalaki bolamu na tata nzambe na kanisa na suki apo na video o nazokota na video mususu bana nzambe to batela libala malamu pe to senga tata nzambe a diriger biso avant kozwa engagement ya libala biso bana basi be bandeko mibali to kota na mabonde liyo mto na préparation ko bala kota zwata 1 mois ya prière zwata 6 mois ya prière tata nzambe est-ce que moi si otie na liboso na ngai est-ce que azali ye pena to vana ne malamu mobali otie na liboso est-ce que azali pena ye to vana ne malamu to kota na ba prière po te tata nzambe asunga biso akamba biso ozalaki bolamu na tata nzambe pona makambo na libala nazokota awa na video mususu botikala malamu ba oba komona video mba liboso boyei malamu angana zali mwana musana tata nzambe na kombo na mama Elijah Nathalie bolamu na nzambe ebatela moko na moko ebatela ba foyer moko na moko mabota moko na moko na sena moyi partout bokoza na sena moyi pona kolanda ba message tikete bolingo na nzambe o ebatela ka ipotejaka ebatele protéger bino na kombo na Yesu Kristo Masi nzambe na bomoyi amen bye.